105.4 FM Radio Panique Africa Lande Mbote mingi bandeko balandi esika bozali bino baso topesi bino mbote wapi esika biso tozwami ao kati ya mboka Belgique moi eboyi na yango kobima. Hey bano balobi na ona moi eboya kobima na mboka mokolo elingi ebimi bongo ata ozomona ngo ezongala libanda kasi bima te lata senglo ka ndenge pandi ekokanga mayo tozaka kana batan wana malili ezali kaka kasi tokoliki ate boya biso bazali lokola Papa Lazare Mbulu ozali nalingaka na yoka iyo bongo nazaka na kimia Mama Vikinga Fanyi ozali bozongisaka iyo wana na ebite boya ngai nzoto ya kosala Mama Yvette Ekoko la seruta de moi-même oya kati kote kuna Mama Yvette Ekoko ozali René Nitu ozali Isinga Mbale Izogar ozali tozali na papa alo mananzela masini yakiki balobina tu na pe yo soki ozali po balobina no kotite ozali wapi kasi toyebi ete nzoto ezali makasi nzambalo laza bongo kobatela boyo bakotaki 2023 bakotaki yango boyo pe bakotaki te toleki bango na eloko te esengeli na biso koyeba te toleki bango na eloko moko te bapesi biso mpifo po tokoba kozala po totika mabe aha iyo wana ya nanyo namoni moto atindi iyo awa wana Papa Lazare Mbulu Papa Lazare Mbulu yo bongo penza zalaka kaka wana iyo na yo ekomi toyambi yango ya Mama Dodine Boko o ya JC Boko na moni yango nano te bozali baboko nyonso na kati ya libota boko bino bozali Mama Mami Kabeya ozali biso tozali bongo na lisolo kitoko penzo tobombeli bino tolingi bongo yambo ya kobanda lisolo na biso boyo basengaki nzembo oyo baoyo balingaki bayoka nzembo oyo bobondelaki nga mingi kasi nga pe nazali na mwa makambo ebele ya kosala ya koloba soko na kei nango molai na yebi esika na kosuka te kasi lokwa bosengaki loyembo yango tokosenga kaka na papa aloma na nzela ya masini balobi de la renta soki azali bongo otila biso ye bato basengaki de la renta boyoka lisolo yango kasi bongo tokoyamba mopaya na biso po na bino po na kosepelisa bino po na kokoba mosala webmaster na nzela masini ozali toyoki yo te kasi yoka na loyembo oyo Bibiston mwana papa Mwamba Clément amour ezali équation formule yango de la renta réponse nangweza bou exposant elengi ata basangisi basikre ya monde entier jamais kopesa faveur à bibi de la renta le vieux Basile Mazea Nadine Masidi David Mangaya babakisaka te mai na bidon oyo etonda bibi otondisa motema na ngai na kimia ozala tamanga nalia yo tina suka nadunda na mposo namela na mokokoli honorable Patrick Munyomo Mama Pascal Pam Prestige amour ezali équation formule yango bibi réponse nango eza ou exposant elengi ata basangisi basucre ya monde entier jamais kopesa saveur à bibi de la renta Bibiston Taraboy nakokanga sentiment nanga ndenge nini ye ngai de la renta bibi ministre pananga ya bolingo bibi
koni na yo tolelengi malili makase bibi bibi balola nzoto na lelelengi malengi makasi oh bibi de la renta Fanny et Corinne Beya nzambe change ngata groupe sanguin na ngai ekoma bibi de la renta bibi pusa koni na yo tolelengi bibi olobisingaki akanga kwekonda bibi yo bibi yo bibi ministre plana ya bolingo bibi yo bibi yo bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi de la bibi balola nzoto na lelelengi elengi makasi oh bibi de la renta ya Pacho Panda lion aboma tro wo akwesa mpaka sa bangombe na banzoko kasi mokolo moko ngungi alelisa ye bibi olelisaka ngai na bolingo nazolela sentima to pasi ezoyebana te ngai nakomi lokola ndoki oyo alei moto ya makila mabe akomi odevoile basekre nyonso ye oyo balobaka na nsima na yo bibi na luli en anglais na français tina lembi bibi yo bibi bibi obimisinga maya miso nelengi bibi yo bibi ministre plana ngai ya bolima bibi yo bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi bibi balola nzoto na lelelengi malili makasi bibi nakokanga fatima na nga ndenge nini ngai bibi nakozwa makasi koboya yo wapi ngai de la renta bibi bibi ministre plana ngai ya bolingo bibi mama Fontana bibi pusa koni na yo tolelengi molili makase bibi balola nzoto na lelelengi elengi makasi mama Cindy Fontana na marraine Jamali Iris oh bibi de la renta Horizon Net Horizon Massamba ya Bosco Boble Patrick Kimbuta Patrick Elenga Lord Mama Ida Wenayeto Doug Dinyeka le pourvoyeur Rubench Coco Rubenga Master Jean-Claude Van Damme hey, Kagaboy Biso Kagaboy Honorable Gaëtan Kodia ya Richard Okisi boyebisa bibi de la renta nga naza fanatique na ye ata nake na kozonga kaka tendresse na ye ezanga lipasa je le dis haut et fort que je suis tenté ata basekinga mpona yo bibi ata balobi na nga natika yo bibi mabibi mon amour bibi mama bibi bibi 02 732 0450 nzea na biso ya singa na kanisi ba amoureux nyonso ya bibi oyo batelemaki oyo balingaki mamimi ata babelelaka moto na nzema dekosi mukoko ye ezaka ninyo balobi tango finikanga liputa ebimaka bandimaka tete banzembo mosusu lokwa ba de la renta ekobima lelo oyo bato bazoyeba te bamede bakimela wapi ipupa epwa eloko yango elenge kasi na mesa tozali bongo na lisolo ya kosolola tobosala tete yango nde moto esangisaka biso nyonso kaka po soko oza kuna na kati te bakokotisa yo kaka wana politiki nde babengaka yango soko okoti te bakokotisa yo tozuli bakubongo ya koyamba ya teo maila kulutu abaleki
nakanisi ya teo o komimo na malamu wana obongami penza po to tindela webmaster na yebisaka bino Mama Mimi TV ezali bongo soko yoki Mama Mimi TV wana ekomi bongo en plus oyo basengaka ngo pe bazalaki lelo tolingi toloba bongo makambo ekoleka na mboka ya mbonano mwasi ya Simaro Masi ya Lutumba. Mama Jeanne Mbole akolela mingi alobi babwaki ye libanda na nani ebandaki ndenge nini lokwa ya teo maila yebaka makambo yango bien Zuzu Mabeko tolingi to senga ya teo maila a décortiquer nano likambo ya Mbole akomi libanda ndenge nini tozali pe na likambo ya Kisasa nakanisi bandeko mingi bobenga kingai bokomela kingai Mama Mimi modelo yo Jekoko na Jantini Ngobila bako panza Kisasa ezali na molongo te etambolaka ndenge nini est-ce que bapesaki bato wana ba préavis 3 mois 6 mois balaka bango te bakobimisaka bango tango babuki bo bakolela basali na bango nini tomonaki pe likambo ya pepo oyo communauté koloba mingi te tozui pepo na mboka kasi pepo yango basusu balobi ezali ya biso te pepo ezali ya mokonzi ya mboka akoluwese gouvernement nzoka nde mami Kabea nayebi te na papa Fulgence soko bozwaki ngonga ya kotala interview oyo ndeko na biso Pero Luhara asalaki na papa Mokumbi pepo ndenge nini alobaki te pepo wana ezali ya nani ekosala nini emati ekiti batumbi bakalingi bayiti ya to maila mbote na yo Mama Mimi mbote balandi nyonso bakolanda biso ya te yo tozali na likambo ya Mama Mbole ndenge nini Mama Mbole na age ya ye ya 71 na akolela Simaro bavandi na ye bambulo yo yebi esali ndenge nini te mama wana lelo bateka ye lopango ya ye bate bapesa ye 10% malobomboka yo. Merci. Bon, nakanisi bato bakoyoka mongongo na ngeza ya okauka moke parce na mwa fièvre. Liboso kobanda na koyebisa na baye banga bato Belgique que tozui matanga ya ndeko na biso mwasi delanda chilanda o utai kotika biso na mokolo lendi. Donc matanga ezali kota matonge bato bazu mwa tango kokabola na biso mawa baleka wana tokozala wana ti lubi na tongo. Na pesi molonga enanga kunya binyanga Florence Mbote Jise Boko tata mapasa na mama pasa Dodini Boko Mbote Dekos Mukoko yayo yangwana Jus d'orange Mathieu na makimakia di Mbote na bino et René Mikobi Mbote na yo. Mamimi nengo lubike babwa ki majane libanda na bana Simaro. O eza déclaration Mama Jeanne Asali. Mais vraiment, ezo salanga pasi na koloba que on dirait Asali cinéma. Ah bon? Oui. Nandengeni. Mama Mbole ayebi que ndako wana za kovanda eza ayete. Simaro ayebisake eza ya bana. Nazo songa plus loin. Simaro toki mbongo moko alinga sombela maja ndako. Ba commissionnaire baye na banda kumi bale moko na yolo sud moko na yolo nord. Simaro ayebisi maja na lobi ba commissionnaire bakoya boke ne kotala ndako na so sepeli nango bosomba ngana sombi epai boy. Maja na ayebisi Simaro habite pesanga mbongo na somba oya ngai. Ah bon? Bakamati mbongo bapesie Majan asombi oya na bandalungwa kote maya makelele place sombule beti badindaka asomba wana. Après quelque temps ndako na ba complication banini mais avant daka na yolo parce que na yolo wana comme le quoi gérante parce que bana oke babetaka wana mu période de comme Simaro matanga mama
Simaro na ba misia mikolonga na yebi rare baza organiser le quoi Simaro. Simaro atika testament vocal, atika testament koma pe ayebisa batu. Les solo na ko beta bon marge na ko longola mo ebele parce que ko leze batute Patrick Mangasa waza na Londres so ko yokanga akoko témoigner. Simaro ayebisa batu boy. Ay benga bandeko ne parce que Simaro bota makana bandeko basi. Ayebisi bandeko na ye omoni ngai mikolo tikali mingite. Lopango na biloko o na pesa bino bozwa. Mais ba mapangu na ngana biloko na ngai tikali eza ya bana na ngai. Abengi bana lobitala. Mama mbole to umeli na ye boye biaza mama na bino. Soko bota ngaboza na baleki. Mais soko nga na kufi bo menase penza ti. Soki ko bota ngaboza na baleki lingi ko lakisa na mama mbole Simaro abotite. Abotite. Ezaka kapo bandeko bako landa bayeba. Sikoyo alobi na bango soko nga na ke Simaro atikaki 4 mapangu 2 na yolo moko na lingola na isangi na moko na bibwa to benga ko Vatican. Lokola bino parce que bana Simaro no sobaka na poto. À part Jean-Claude Mwana Liboso ou avant na lingola wana toko ya wana. Soko nga na kei mama na bino mbole bo menase ete botika ya vanda wana. Mais soki bolingi koteka lupango ango bo pesa ye 10%. Na testament oral, na testament ya kokoma, na batu, ba témoin bazali. Majan ayebi, famille na yeba yebi. Alors, si qu'on l'air bana balingo teka lupango ba yebi siye, mama, entre autres, Marie-Paul. Parce que Vesimaro abota na basi 4. Moi, c'est na liboso. Babota, Jean-Claude Lutumba, na Marie-Paul, Marie-Paulina Lutumba. Moi, c'est mi balé, baboti moi na moko. Laura. Moi, c'est mi sato, baboti moi na moko. Zizi. Oh, les cambotés, maman na Zizi. Yami sato nde oya bala ki penda officiellement maman Marie-Hélène Kelani. Yamini, baboti. Moi, na liboso ya nani. Baboti. Robert Amona Souka et puis na Sylvie. Donc, vieux Simaro. Maman Kelani bana mi balé. Donc, vieux Simaro, na ki Simaro na ye, atike li bisoka bana 6. Oh, donc, taboulé ya leka ki ye. Na ba fra, ba de beli ba leki, ya boteka bana 6. Ba leka. Webi tango lobi azaki na basi minenga na bi ayi tokotanga bana misapi ya maboko, misapi ya makolo nyose kosila. Simaro. Naki Simaro na basi mine mobimba. Bana kaka 6. Bana 6. Eh ben. Alors, bana wana bayebi ke lupango oyo mambo la vandaka azofanda na sima na bango eza bana lupango na biso. Le bali koteka lupango bayebi se ye par bon. Ata bokoyela nga ndamu na kondima nanga kaka. Alors, je vois mal les bana bateki lupango na bango. Yelo la bio na mbulo na okende wapi. Mais le bateki lupango parce que bako débattre avec 150 000, 150 000 $. Ba débattre 125 000. Comme Marie-Paul a quoi qu'on y a les souté, batindi sikoyo avocat na bango na batu, bake ko tike la majan 10% na ye. Ndenge bayokana. Ndenge mowe ipe atika kama. Atikaki. 10% ezali 12 500. Comme balongo la ki 1200, ba facture mo boye, ba pese 11 300. Andimi pe a signé. Nasima ko signé, a bengi bande kwa Simaro abasi. Ngana zalia wa, na mwone beko tiki la ngambongo, bana bateki lupangu ya yolo. Lupangu wapi, ngana vandaka. Bande kwa Simaro komba zuite. Balobi ne tete yoko do 10%, toko do 50%. Likamwe bandi wana. Malembe yate yo. Soko nalandi yo malamu elakisi batu bakoti si chimvundu. Bandeko ya Simaro ya basi, oui. Mais ye mama mbole. Ayebi testament na oral na écrit. Oui. Mowe ya lobaki te akozwa 10% parce que mowe ya yebi te azali na mabele na ye ezali bongo na makelele. Na makelele. Et puis la frontière ya Kitambo na Bandalungu. Et puis na 10% wana. Akozongo kaka soko za vivant. Soko za vivante. Ye mbole wana. Mbole.
soko akufi 10% bapea moto parce que babotiti omoni. Alors moto ekota so makambu Jean-Claude Lutumba mwana liboso azaki na poto basu barifulaki ye. Jean-Claude na papa na ye basalo mwe 5 balobanaka te. Simaro a déshérité ye do balongola ye aza hors testament na testament o Simaro atika alongola Jean-Claude. Yango moni Jean-Claude nebite so lana kasala bike alobaki na kanda eza na kanda alobaki na kanda non na kanda te. Simaro aza na chauffeur na ye komone Nzuzi. Simaro mukomuso akoya Nzuzi akotelemisa ye Jean-Claude avandi wana. Simaro atuni Nzuzi wana Jean-Claude abi Simaro alela. Dans le testament ou asalaki Jean-Claude koloba wana ye wana to komona pembeni ya mambole ba interview nyonso oui papa lobaka na ye na maloba nzambe akati nzambe makambo azoloba nzambe azoyoka papa lobaka na ye batuna keso ki azo reconnaître voice wana authenticité voix wana est-ce que ça truqué ou bien ça voix ya tata na ye alobaki nini azomona eza yango mais alobi na kanda. Mais Moutassa na kanda akolo banaka parce que Marie Polo bazo tango ateki ndako ayolo soi-disant mazali leka Jean-Claude mama moko tata moko donc à respecter ka maloba papa na que Jean-Claude na makambu nanga azati donc le balokola tata mo ba tata mwasi ndenge ba tomboli makambo boy ba memi lokola ba ebite Jean-Claude azali déshérité déjà mutumboko azali déjà na bakati ba problème indésirable côté na bango pour ba renforcer côté ezo mema mobulu mais yé mama mbole na bolingo ya mobali na ye na evangeli ayebi testament et oral et écrit mais pour na ko signer ni fois landa batata mwasi lisusu po chimvundu ekote mais parce que comme au moni batumso azaka to mona batumso azaka a locataire makasa za vie ora ebite ke ndako izaka ya batu alors yende nga vanda ko margaza ko louete ma vanda ki et pas batu pour preuve avant d'awana kombo na yena livré parcellaire ezate aussi salama yo vana ndako soit disant mobali atikele wana kombo na yo na buka lupango ezate et puis ayeko baksalobi na mona yimu ko musu mutu akoti aketi na chambre azu livré parcellaire abimi nango okotuna toke nango wapi azoki ngona no ndenge nini na chambre te yaya to yebi ndenge to akata na Kongo ata wana poto buku lupango bakitisaka ngo likola mesate siko po moto ayeba na chambre sika buku lupango ezalaka moto wana zana déjà na moto ngo azanani oyo ayaki ko moto wana soit disant azali leka mama Kelani oyo Simaro abala civilement de Simaro abala na l'état mama Marie-Hélène Kelani leki na ye tocha lokola leki ngo azaka kambandati eleki mbanda ko yo vandi omoni leki mbanda ya mobali akoti na ndako na salon ko tokotomboka ma akoti na chambre bongo soka ke obwa kelokisi bongo soka cheli ompese et puis otuna tate okenango wapi ndenge olobaki ne bandelité asali cinéma oui oyoka yo ekomi penza cinéma eza cinéma mais au cinéma ndenge nini parce que si posons dans le babwa kinga libanda le ba like 10% ba non nga makambo ne bien ngote na ko signer te mais amizo la mbongo yo simbongo a signer ko signer la kisi au signer reconnaissance je suis d'accord mais oui bongo sikoye komite akokende wapi yo makambo lopango wana ozolo beza ya solo penzo eza na frontière makelele na mais oui asomba bandalungwa asomba bongo sikolo kwa papanga na zate ti lelo bana oki yango babeta ka isika ngo wana bazo beta lisusu te babeta asute mikolo pona bakina avandi par habitude to avandi sikolo kola donc mobala ebiseke na ko menacer yo te so na lingo kene même plus loin bongo bana pe bateki lopango ndenge nini lisusu mais lopango na bango basaka na poto te lopango na bango te bongo bato bakana poto bakina kisasa te mais bana lopango na bango na bibwa simara tonga ndako to benga Vatican na bibwa ya monene ya kitoko bana besoin bongo bateki lopango na bango te bamoni ke plus tard ko bimisa makambo bateki mais côté ka wana pe ezalité te il fallait ba solo la kinano na mama mbole pona kolo batunya vina ye batuna vina ye moto limbisa ya te oto ndeko na singa to kozongela yo 02 732 0450 ndeko mbote mbote donc na linga na tuna donc pa ya makia ya te yo maila ya makite ya te yo maila
pardon, il y a Théo Maïla. Donc, malgré nan ndeng bolobi ke yaya azal ye no na landa ko na yaya ya ba na bande ko ne ya basi malgré papa tika kisoki moi maloba na audio bona boy mais bande ko ne ya basi malgré ça papa tika ki maloba na audio na kaya ndengo na aitanka za yaya na bango quand même ba ko ai quand même ko vandi ça ye ba sololi ana miyabi bo ba faire comprendre ye mais na brusquement boye vraiment etant que yaya na bino o bobo tamina tata moko mama moko quand même na place on a quand même ba quoi ko van ça pas expliquer ye boye comme ça ba luka solution entre bango na bango les deux côtés ba yaya na balek na yepite ce qui vraiment oh na lobi seki pemeza malamu to mabe yoka mutuna na yo ndeko Théo Maïla ko yanola yo na kanisi soko na landi ndeko malamu alobi esengelaki Marie Paulina na Jean-Claude basolola lokola papa tikaki bango na mwa ko benda na ebite soko na landi makanisa ndeko malamu yo landi boni yate mais na lobi ndeko faye ba que Simaro akufi na 2019 na kanisi 19 le loto na 2023. Ça fait 4 ans. Donc, c'est pas qu'il attend qu'on soit là. Parce que Simaro, avant de sa banana, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de bango. Là, Simaro a couffé tout le monde qui banane, il qui sasa. Basolo peut pas qu'un hôtel de ville bango news tout. Ba bengi peut avocat ya on avocat oyo. Mais bana ba respecter maloba ya papa na bango. Bano yo wapi po mwana moko asali rébellion ya ke côté ya batata mwasi. À quelle rébellion a prêté? C'est quoi yote? Pour c'est quoi ba komi côté kate? Te mele à quelle rébellion ba si ba tekite? Et là quoi ça que ndene bino ba leki bo teke lupa ngana yebite. C'est ça le problème. Bango pe ba yebisi etende likamunde kwa zolo. Mais ba ko yebisi parce que na mwana liboso en plus. Mais na testa la zala ki déshérité. Oui. Nde abimi personne non engagé. Personne non engagé. Mais na lobi papa atika maloba ke na makambu nanga mwana azate. Bon, biso to kosani. Soko ba ko pese mbongo et comme cuisine interne na bango mais officiellement na testament azate. Wana komi likama Marie Paulina ya tala na bande ko na habité Jean-Claude P. Mwana mama. Mais parce que Jean-Claude a teka biloko parce que Jean-Claude la na parcelle ya Simaro na lingwana na isangi wana. Aki na groupe électrogène na munene bateka. Ba. Tocha Jean-Claude. A teka mwa biloko mususu. Omoni nande kone musuwa mwesi ya mobali zizi. Alors, bah, Monique, le quoi, biloko était comme tout officiellement. Problème, c'est qu'on s'est posé que maman bola linga la qui ça qu'on dirait que bana ba benga ninga do ba respecter ngate orte basi ba yebisa la preuve ne sotali cassette wana sol baké balingo bimisanga 3 mois koki na nuté do 3 mois ba pesa que vanda ti 3 mois parce que kolonda kwa ko vanda après 3 mois c'est comme na kotala ndé boya ko bimisanga mo signer comment? Parce que les leçons sont 11 000. Parce que mouton a sombi à oh, ndako na matata boso sana 125 000 nanga. Mama piana 11 000 oswaki. A oswa wapi. Bon, ce qui n'a mileli angota koko zongi. Alors bien foutu ba facture rebelle. Olandi était. Bon ba facture rebelle 11 000 nyo Cécilie. Saka na mbongo soko sana na maboko. Yato Maïla, est-ce que likambo ana isengela ki ekoma lelo likambo télévision ekoma lelo likambo radio mokili ebelela. Elo ko nini ezo bomba manasima nyoso wana. OK. Mamimi Omoni Simaro azaki trop discret. Mkongo solo donc yé pendaza mo Kongo ba Kongo makambu na yo ko yebate. La preuve ne na mabala ne ba Simaro ba scandale pe salama mais biba na nguta. Alors problème est comme que l'en mamboli soko mamboli azwaki mbongo na yiwana avant nenye ti alinga bima azongi pa na bango parce que Simaro tongele penda ko annexe et pas na bango à part oya bandal donc ti azolela lela wana ko lobo na ko kende wa azana pesa ko fanda ya ngai bande ko ne pe bana poto zela mambole mama kufa mambole mama ne toko bengi mamu yaka donc nakasa kufa et pas na bango na torumbu mambole na place ko vanda et pas na place soma marge dindaka ezali Kolobo ya zolo bawana tuti si mitema batu bayo ki non mambola kosa bana mabe penza ya mona ko tunelo ko nini batami na simanyoso wana eloko batami
Jean-Claude bateki mapango mibala azwi eloko te batata mwasi bazwi te yango batelemi do batata mwasi bayeloko eloko ndeko na biso babosani ke basombele bango mapango ndeko olobia wa ndeko asi alobaki avant kende alobi botungisa bana na ngai te botungisa fulani te ya bino pe yango oyo donc batosi maloba moyi te mais bongo yo kate Jean-Claude yemo azo contester dans le testament ya papa na ye alobaki yango na kana pona nini vieux Simaro alingaki camarade ya Mambole okoloba makambo na télévision papa na yo solo ye mokokolo makambuti akoti mabele mokili yebite yebite ka biso bato yebi boto sikutu atana mowe ezalite na tata na yote le rekweli biso kuto kata kutu vieux Simaro likasa asali mabe mais siko yoko bimisa na télévision opina komba mwasi obalinga et puis mwasi ngo azali mwasi ya misa oke jaspe ya bana oke pekaka o poto et vieux Simaro sala makambo asala makambo lelo yo tu papa nzoto ibotau tata amoto kokanisa te loto loko ayembaki loko asaki bo yemba biloko moso asimbaki te okite mwana ipupa lobi ninya ngai ko moyaka oye olobisi ngai kiyaka ngai ko ngwaka yo zo sakana makambo yo balobi nini poa papa lo tiana nombolo yo o Simaro alelaki biso pe basi ingratitude to akanango ya kamakambo bayembeli okwa bakata nzembo boy ba pesi ona testament na ya monoko na ya makoma me ekoki kaka te o memi lisusu chimvundu po bakabola mbongo baipo pe na ebite so kotika bango makambo yango eleka boya bakisa bango sumbongo likwa mbongo yo zui 11000 ba voiture ba ketch na kati wana combien papa 3 ba voiture na ketch ba 3000 so ekoki te mambole to yo kayo nano yo muto bayemba yo komena kanga isoki okomi nayeba bolingo bosani ngai te nadima bolingo asande na kozonga nazali se kozela mokolo masuwa ekozonga ngai awa aza sango ya pamba jali ebale mozindo ekati kambo kotola babwanze kotola kasi bolingo nanga enani sekolala nazali se kosela mokolo masuwa ekozonga ngai awa nazingi babokola basusi Nakati ya motema ekoma seni
mosika elini ebongi bisenio datangi baplafone basusi 02 732 0450 nzela biso ya singa ndeko mbote mamani na sepeli penza na ndeko Théo Maïla ndenge azopesa biso ba précision ya makambo wana merci mingi testament ya mutu badisputaka te biloko nyonso tu wana ezalaki ya papa Lutumba soki bato mwana oyo ya mobali oyo ba alingaki ko respecter volonté ya papa na ye te et que papa na ye a déshéritakaki ye mais il faut maman balanda yango ndenge bolobi soki ba famille na ye bakoyamba bakoloba ke papa a déshéritakaki yo bon Dieu quand même topesio eloko mais maman mbole likambo ekomi ya kodisputaka bato moto alobaki boye po na faveur nyonso tu compassion mondiale, compassion internationale. Ce que bayoki maman a lobi boye mokili ko s'émouvoir. Il faut totika makambo oyo. Makambo oyo, il faut kaka nazwa raison. Tala tata bato atikiliye ba mapango kuna na selembawo na atongi na epai na bango. Po akende a honorer réputation ya mobile na ye siko yé wana akabisiye mokili mobimba. Quel honneur yé maman mbole ya bozala nango lifutu. Ete ya basi oyo basi na biso ngana sepeli ete ya basi na biso na sepeli penza na ba information ndenge ya Théo Maïla yeli biso soki te me to ngeki kozala kaka ame mama batu 71 ans basali boye c'est incroyable mbuka yango isa kokufa na ba mama o bakoraki ko loba bosolo bazokosa na mukoyo kwaki ko loba teka akoyi ko loba ya solo azokosa bosiko bokero ko ndima banali soki tozalaki na batumiki oyo bazolo ba bosolo te bosiko tokoyeba makambo ndenge nini c'est impossible ba mama penza ba respecter batu ezala bana pe bayoka soki mowei atiki testament na ye ezala écrit ezala oral eh bien pour respecter yango à la lettre. Merci beaucoup. Ndeko tondi yo botondi ya mingi na kolika te ya Théo Maïla azali na ya kobakisa likolo na nzembo kitoko bayembelaka mama Jeanne Mbole na maloba ndeko alobi malobi pa ina yo ya Théo Maïla. Merci papa. Likambo na linga koloba te me na koloba ngo ndenge likambo olobi tutinga makasi. Na ko informer lelo batu. Et je mets quiconque en défi. Papa Lutumba avant akufa baona mambo de basi bakabwanaki. Et plus de 5 ans. Les kambo naza koloba batu o baibi Patri Mangasa, batu baibi ya makoso batunae. Je m'assume. Donc tokoloba ke maman Mbole akufi aza veuve Lutumba te. Basi bakabwanaki. Mais problème ezali lokwa basi o basi bakende sango, lokola vanda kananda kwa yolo. Baba, azo vende pas mobali na ye. Mais je confirme et j'assume que papa Lutumba avant akufa bangona mama Mbole basi bakabwanaki. Et donc pesinga mawaya Théo Maïla olobi papa Lutumba zalaki discret. Oui. Un vrai Mukongo au vrai sens du mot. Hier azaki makambone ekolo. Tata wana akufi lelo vina ye moto a umbela na kata discrétion. Mwana na ye lelo apanzi ye sangote abimaki na mwasi ya moninga na ye ya mosala yo posale biso révélation ya monene awate libala ngo biso tozoyo kela mawakutu ese tobo kaka nango kala eza pasi mingi pona Lutumba te soka zoyo kabiso akolela lisusu na kati ya cercle. Mais oui akopema na kimate parce que moi je vois mal mwana pona bima na télévision lo bake to kamatana kina papa pona bima kina camarade ya mama. Yebisanga mwana nini wana. Et puis ba déshérité nga parce que to soaki na papa lobaki malobango na kanda. Mais pour na muta déshérité c'est ka silikiti. Makambo eze belé mamimi on a lobaki que na ko lobati. Soko ba répliquer
na koya ko bimisa o ya minene ata moko kaka te eza penda o wana eza o eza la penda ke ya vandi sibino abitalanga yawa talanga yawa wana zolo ya simaro avandi sangai batukutu te yo vanya ngamu na tumbolaka ye te makameze belema mimi eko salanga pasi te pota musupe batu bakoloba ya te opa ye baka nyonso alobaka pe mingi apesa biso ata moko ye moko simaro aloba na yo na munoko oye to van na mwano e mukolongo na kene omoni mwana we chimangalogie Olivier Chimanga oui ngamba kitoko ngam na kimisaye to vanda baya na ba yasimo boko tika mwana tika lane awate mukolo boko yamba Olivier Chimanga tunaye otikala na poto ndenge nini te biso ngito yeba na ba mobamba moko wana obalobaka intimité mutu mami eza tanda ngwa biso peto profiter lobi o bat bako yeba donc ya kati ezali ngana yebi ya kati soko na lobi eza bombe par respect pour ton information oyebi que Majan Mbole azali ya americano oyebi americano oya bali americano biso akufaki mikoleleka na covid oya poto oui yaya na ye na ndenge yaya na ye kota bon parce que Mambole tata naza muluba tata naza muluba mama naza mutabandundu mama na ito benga ke mamu yaka na ndenga batabandundu azali yaya americano mais c'est que le biso tozozela yango wana te ya te tozona nunde kona singa tokozongela yo 02 732 0450 ndeko mbote mbote nazongi lisusu pona ya te yo mayila donc est-ce que ce qui est vraiment asolaka na bana wana soit na mama mbole so mama mbole akoyiko loba na mama mbole te benda na tika ko créer polémique tika créer parce que ndenge peto landa ki ndenge azolo ba chez bana place na ndenge pasina ki ndenge brazo ki mbongo place un peto mona un peu louche est-ce que ce qui a été sola penana oya mobala le na télévision wana akoki ko benda yete ke donc ate ya ye pote ezapelo kwa nega zoko ndenge ni azoko ko teka bande ko na ye na batanto oyebi ke banenkongo qui est comme un qui couille na kati wana donc ce qui moyen aller à côté ya donc almi les samitika ce qui yem tazana faute amitika ye bandenga ko convaincre comme ça tika pour protéger pe bande ko mais un jour ba ko yoka na kaka ba ko yoka na pelem so ma pelem so ba ko sa pe surprise mo bo ya yope ka même tamu mieti ya ngo mais moyen to lo akon na misa ba tezate ako ko protéger pe bande ko malgré ça ba pesi le rote bateki na moi erreur sala ki papa tika ki testament akoki to kozonga sima pase ndenga zo komema uche batantu wana ya komana ki kuyu na kati eza malamu te ndeko totondi yo botondi ya mingi 02 732 0450 nzela na biso ya singa ya te omayila kikuyu mokuya donc kikuya ki mopuya ya molili kwa asengi soko yo ndenge oyebi libota wana malamu okoki kosala intervention te pona koyebisa Jean-Claude atia na se basolola olio a exposer bandeko na ye epa ya batata mwasi boye soko kikuyu na éviter son lobby ngo malamu na bomoyi ya papa Simaro asangisa batu na ye babonde la Jean-Claude en tout cas ndeko nanga alimbisanga na kotanga kombo na ye Patrick Mangasa o bazalaki na Simaro banalaka bisika mo banamuka bisika moko Simaro ayebise soana Jean-Claude Patrick abenga Jean-Claude 4 fois Jean-Claude je pas le temps nazoya ti papa na ye akufi na matanga na kisasa Jean-Claude abengi Patrick Mangasabi papa sikoyo tokosola abile papa ki na bomoyi tu n'avais pas le temps pour ça tu n'avais pas le temps c'est quoi en attente les babimisa ki mbongo pona batwa ya poto Jean-Claude Bino papa yo memanga na morgue na sona papa réponse à suka Patrick Mangasa ebisake basolola kana mowete olinga ko solola na ye lera zaki vivant atana malade alinga ko yoka mais mowe basolola kana été fin de citation alors lelo ngana ko sona Marie Paul nako sona Laure nako sona Zizi bon mama Kelani oyo
Vieux Lutumba Bala, aki voici la grande sœur nanga. Donc na yeba ye, bon moi na ye bazo ke neklati ba comme ko sala bisika moko, na leur vieux simarozo ko lukaye toketi, na le papa kele na salaki toi qui ensemble. Donc bana ba yebi na solana bango. Mais pona ko benga mutu o ben intoxiqué déjà. Donc bolanda kaka maloba na ye moko eko kangai dans le sens que ndaku yo vani mobile atikeli yo. Au moni mutu moko akota ke ko doit livrer parcellaire na chambre oyo lalaka. Moi na nukutu bosaka noko tuno ke na chambre ko sani mo pa ya uti libanda. Akoti na ndaku ta dû livrer. Est-ce il est vraiment dans le vrai? Est-ce que salama? Et puis yo, lupango mobile atikeli yo. Bateke lupango ba yelo 10%. Au signé paye. Et puis, les loso le baké, balingo bimisanga 3 mois et koki na nouté. Donc, tant que signaki, ba yebisaki ozana 3 mois ya préavis. Mais oui, koki, moi bendana. Allez le komi badwayo akobimate ezaka bongo te na ko kende wapi. Mais au signaki po no salani. Lero signaki po no kende wapi. Namoni makambo ya teo epesi pasi mingi ndenge molandi moko abengaki awa lobite bato bakendaki na compassion bato bakei na mawa maboyebi biso ba mama soko zwi likambo bato bayokelaka biso mawa koleka bana mibali bongo mama mbole bato bayokeli yo mawa ya ebele boyenzoka yo yebi esika makambo ezali bon lokwa ya teo utai koloba wate libala esi silaki nango 5 ans avant moto akufa. Donc, au commis que ça, la moi, vengeance, maman boleto, et zandengening. Mais, yateo, mais moi, non, Jean-Claude, des fois, à monter, maman casse. Au moins, il a intervenu denga lelaki. Alléluia. Alléluia. Comme écoute, que simba yen nzoto pour ba calmer ye. Moi, na wana azana poto. Vie simaro ba yaso 4 fois na ba mona na te. Simaro atinde po na tanga. Simaro za wana poto ba kutana te. Il n'a pas le temps. Ba Monica mbala moko après ba mbule belé moi na ba refouler. Et kota makamba famille. Mais moi on a balala kalupango moko na simaro. Mais alobisaka yete. Mais aleli yo mona ki. Ah maman, bato ba yebie akokosa banani. Akosi télévision te. Imagine-toi, simaro ana chauffeur na imo komune nzuzi. Simaro asombela chauffeur na lupangu. Abalela chauffeur na mwasi. Et lelo je crois que information que nous avons à l'alaka na bibwa et pas simaro parce que na problème moi na Vatican. Boye bisanga sikoyo moi si o ayembela mbola tikele lupango te asombele le côté parce que lupango ya isangi ezana koma mama kelani na bana ndenge omoni makambo ezokendele te lelo kanisi te mai polina so balobi azongisa motema sima bavanda napo likambo comme le quoi Jean-Claude Motoako ko nzape moi moke ngambo batata mwasi ye ba ko coacher ye po yo ko sala ndenge nde kwa senga kite moi médiation po Jean-Claude Atia nano na mwasi Jean-Claude bimisi siko bolumbu papa na libanda o ye moko ami bomba mbula na mbula akoti na mabele botosi ezate. Bon omoni ndenge balobaka singa famille benda na kamikata na kate parce que Marie-Paul oyo kombone eza en exergue na makambo yo bazande na baki bazali mama na tata moko na Jean-Claude. Mais sikoyo yozo pousser kana bimsa makambo. Il y a un certain moment papa Simaro akende ko ebisa mama Jean-Claude. Lakisa mwana na tata naye. Hey! Na yebite loko ebisa na yebite loko alinga lo ba bongo. Lakisa mwana na yo tata na ye. Elaksini ninga simaro kosela kanga zemi na pesa ko te ate yo ko va na simaro te atikela yo pe ba malobo yo zo linga koloba nano te. Alors est-ce que ayebi c'est parce que yebi bota nanu ba bota ma 6 balé ki basangani 5 bateki lupangu yaya yebite yaya ngwa zandenge nini Aza Lutumba te. Question mark. Te Aza Lutumba, Jean-Claude Lutumba. Mais pona nini vie simaro alobaki na Jean-Claude yebisa mama na yo ala kisayo tata na yo. Bon peut-être que yo kangate alobisa na tata na yo te. Caractère nanga na yo kokani te bona. Te
te. Ate yo ngana yebi yo mwa moke. To extrapolé te. Na koseka na yo wana ezolakisa te na sima oyebi makambo. To extrapolé te. To yebi. Mwana Lutumba liboso Jean-Claude. Te yo moto lobiti. Oh yo lobi abiso na retiré. Ah, et si ebimi. Wana penza trop tard. Et si ebimi. 02 732 0450 ndekombote. Mbote. Donc so na landi bien ya te maïla. Eloka no lobanuka Thomas Sueka, Thomas Lunda. Maman kaka Thomas Lunda. Donc na comprendre sikol. Merci donc ce n'est pas la peine. Ndeko totondi yo botondi. Olobi na ebite alobi mambu mususu Thomas Sueka, Thomas Lunda. Yeba ko bombango do makambu mususu na comprendre yeba ko. Ndeko azola bana yo kolanda mami mite nenga zo bimiso makambu yo Sueka bomba bakongo. Ola ndeko soki baluba awa baluba omoni mukongo alandi ya teyo na tina telefone apesi ye code na kimukongo mambu makaka Tumasueka Tumalunda. Donc tokanga sujet ngona poso kite mambu mankaka makosueka malisusu te. Viking afani. Oyoki makambo oyo. Bon lokola balobi mambu mankaka Tumasueka mukaka Tumalunda ma tokangi sujet wana. Ya te poto kanga ngo penza okolobanini ba nyoso batungisa mipo na likambo ezui mamambole. Na lobakaka pona mémoire. Il y avait Simaro aza mutu o aluka ba problème na batute. Aza mutu akena kimia aza mutu azaki na makambo ba scandale te marque banzembo na ye ezala kiler moko mais famille eza famille mambole mama Jeanne acha na se aloba na bana likambo bosali oui abenga bande kwa Simaro abitala bochanga na erreur te mobali nanga atikela kinga boye asalaki boye na obimaka na pango na zonge pa na biso. Nakanisi oyo ya te yo azalaki nango po na koloba yango wana papa lo masoko tokoki komela mwa soyi moke bongo tokota na lisolo na biso ya eteni ya mibale etali bongo buka oye koleka na Kinshasa ezwami bongo epai ya ndeko na biso Jekoko Mulumba vice-gouverneur ya Kinshasa na gouverneur yemoko Jantini Ngobila bako buka bako tala te bongo to bongo penza te papa lo Tongo ya nengo yo tongo ekani lelo yo na sengi liloba e boyo kanga bana zair na sengi pino liloba po pesanga na kolala kata opona kopanda mboka na biso lelo na la mujonga na kopesa message oyo koswana na kati ya bana ya zair lelo yo esuka topesa na loboko toyokana tala ni likambo ya kokamwa mondele na moindo bayokani na Afrika du Sud ndenge nini bana ya loposo moko tokoyokana te likambo kati ya bato ebolaka te kaka kobongisanga yokanga mobute tete oyokanga jitekende wa mulumba oyokanga likambo ya motema moto na moto obomba otia likambo ya mboka liboso boyokana mosengwe oyokanga mosengwe benga bakonzi boyokana mokili mobimba batibino miso boyokana bapepe ya Zaire balembi ndoto sekotala bino bolakisa biso te bolingi mboka boyokana kala mboka monene kala mboka etonda biloko ya mbongo basi mibali otali bana nzoto ya kitoko bana mayele bakota bakelasi tozangi nini mobutwe sese koboyokana Chisekedi wa mulumba boyokana
mokili ya lelo yo ebongwana boyokana bayuda na bandibu na Israel bayokani mosengwe tsenga wa Roma toyokana pesa losambo tosambela ngambe toyokana kobonga ya Zaire esengi mitema mibongwana totika lolendo ya moto na moto toyokana boyokanga bapepe bana Zaire boyokanga makambo na koloba ezali somo mpona binanga mokolo nini bakonzi bayokana mkomboka ebonganga bozobe toza kosala otokeba Afrika eza kokende tokolala mokolo mosusu tokolamuka tokokamwa tokoma bahungu ya baninga basusu kati ya Afrika lelo yo kaka lelo yo toyokana tobanda mpe tokanisa o toyokana mokolo matata ekoyela biso tokomituna tina nini toyokana te baninga bozoba maele nsima ye na shaba bana Kasai Equateur na Kivu bana bandundu o Zaire tosangana elongo na Bazaïre na bana ya Kini bongo totonga boka makasi totikela bana ekomi na mpokwa embutu eyini moto nyonso liboso ya kolala etotobanda likambo po te mboka ebonga toyokana tolongola makanisi ya kala toyokana Mobutu na Tshisekedi toyokana soda ya faza bino na peuple toyokana Papa Ileyo na banda mukala toyokana Kibasa yo na bundwa we toyokana Papa Kinzenga bino na bomboko toyokana Mwakeme bino na nendaka toyokana Kamanda kengo takizala toyokana Mungulu diaka yo na boboliko toyokana Sokifwani mama lesenjina toyokana Kisombe na tambwe mwamba toyokana Mandungu bino na mende toyokana Mama mondonga Justine Kasavubu toyokana Mokolo wa mpombo na mwendo nsimba toyokana Pirindwa na singa uju toyokana 105.4 FM Radio Panique Africa Landéclic tozongi bongo liko na mesa ndenge tolobaki eteni na biso ya mibale ezali bongo eteni etali bongo makambo ekoleka na mboka na biso makambo ekoleka kuna ezali bongo ndenge bako panza ndenge bako sala oyo ezali bongo epai ya bandeko ezali bongo pasi mingi bandeko bako nyokwama bandeko bako mona pasi basusu basala bikonzo ya mikolo na mikolo ya bambula na bambula pote bakoma na mwa ligablo na mwa soko ninyo na mwa soko nini kasi lelo toyoki te gouverneur na vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa toyoki te kasi tomoni pe po bilili ezali ya teo maila ndenge bako bu natali ndako etage ya teo ndenge ezokwea naoki mutu esalinga moto procédure wana ezali normal tote est-ce que bato wana bazalaki averti bazwaki ba préavis po babima tango bazo buka bango bongo ba déloger bango po batinda bango na bamboka bango tolo ba bosolo to monaki na se ya bandako bato mosusu terrasse penza a bloquer ngo esalate ba mayezo déborder c'est vrai na bango na boyo batambusi likambo yango mushindukai. Merci mais liboso ko kota pena muzina likambo wana
token article 34 de la Constitution. Donc, article 34 ça stipule que propriété privée est un sacré. L'État faut garantir droit à la propriété individuelle et collective. Ndakwa moto et sengeli que l'État a battu là. Alors, maintenant qu'on bouko bazo bouka, pour n'a pas boukango, il faut qu'il y ait une décision judiciaire. Bako bouka banda kunin, o ba bengi ba construction anarchique. Ndeko utolo bake, to moni ndaku mususu terrassé na se. Alors batu mususu bateau saka loi te na mboka na biso, mais ils font la loi. Ayebi que à un statut moko na niveau à l'état boye, il peut se permettre de tout. To mona ba balabala lokola oshwe, muta tongi ka niveau ezana se ya tongi na mutu nazo kansanini. Alors le problème est que est-ce que ba doit qu'il y ait une sommation? Oyo l'état est ko brandir décision ya justice que to sengeli to buka awa. Alors to pesi bino préavis ya autant parce que banda musu ba buki na biloko na kati. Est-ce que baton ba lamuka ki tongo ba buki biloko to ba yebisa ki bango. Soki ba yebisa yi bango. Et là ou peut-être l'état na biso ça aux aboubi à ça à l'abandon parce que l'élo pour na muta tonga à un hôtel de ville pour avoir autorisation de bâtir. Bon, est-ce que bateau na bakendegeli sous non parce que ngane bi na banda le pana biso pour na bo bakisa étage à liboso bokena hôtel de ville na service à cadastre batindi ba ingénieur na ba on a ba inspecteur basali étude à sol babi au moins ndenge ezali boye oko bakisa likolo te parce que eko risquer mais to mona banda ko musu ndenge kuyaka na kisasa to mona banda ko musu balabala yango yo mutati bar awa. Est-ce que sengeli babuka? Oui. Mais ce qu'on bateau n'a pas autorisation de bâtir, ça veut dire que l'État escroquait les citoyens. Alors, les citoyens, on a sauvé dans Mikanda. Et là, ça n'a pas si. Autorité, mongolais, baso buka bateau n'a lui. Boke ne kolanda bateau ba pesa ke biro Mikanda. Mais suivi à l'État ezali. Moutou na pesa bon autorisation de bâtir état individualité. À ça na cadastre. À ça na place oyo esengeli que to permettre mutubo atongandako bino bo pese autorisation boza l'état lelo l'état abuki nana kufunda nani na kati na bango na buki mibeko soko mutazana autorisation de bâtir eza ko stipuler que faut atonga donc l'état atalaki que place esengeli batonga alors le bino bo buki garantie ni bo pese mutuana c'est ça le problème oyoka toko mona bandako wana ndenge ezokoya na ba conteneur po ezaka bandako ya bato te na mona ki mwana mwasi moko aleli na ye yango na ebite soko tozongi alikambo mama kelani okolela bo esimo yoko ezalaki nango pe su bongo te mwana mwasi wana alobi soko bayebisaka ye ndenge wana te alingaki kosala ngo te omoni ba conteneur o baluaka na kanti ezaki na lemba kote ya cheche wana po cheche koyi bazo kamulango bazo fina penza donc tracteur wana ndenge ezosala mosala nango ezo mona na te bato wana bazalaki na avertissement tete sengela ki balongwa donc oye na tongo ekutani na bino na yango mais elo on azoka moi parce que makambo oyo e banda kala o eloko moko to ben opération coup de poing na ya Jean Kimbunda que ba place nyonso tonga ya mabe fo babuka depuis Jean Kimbunda Kimbuta e akuteni nango et sali moi mais Gentini na Jekoko baye oui c'est normal babuka mais ce que maman na so le lake il a fallu baye bisanga avant ce qu'on a yé baki salaka boy c'est que bazaki avertité baki a visité alors l'état ko sala makamuna côté parce que so tout allait bien bobuki ba grava etikali wana bo sele le côté botisuka bo sotote non ne bazo buka ka ba muro ezo kwe wana moto moko azo lokota mabanga wana te etikali wana te siko na butu bato bako yako yiba na bango te et comme une insécurité c'est quoi ya kusakana te problème ezali tozo ndima te bato wana pe basala ki ba construction anarchique oui bongo siko soke komite ba Jekoko na Gentini lokola individu te kasi lokola l'état po bazo agir lokola
lopango batata na bango te oui. baza ba représentant ya l'état oui bongo lokoni ba ko sala ya mabisiko bon eloko mabe bazo sala que il a fallu basala étude de faisabilité que le quoi to buka koto yo bato baki na botoso de bâtir les faute na biso l'état to pesi bango ba place boy peut-être mais or ba garantir bango eloko te na yebiti nga eloko anoka mabe balobi bokende kofunda bato yo ba pesa ki bino bisika ou be bokende kofunda parce que moni bespace belé to mona na Kisasa muso za kia Sabina et comme kia Erzaïr muso za INSS muso za Onatra muso za mi armée do bespace belé mona na Congo wana eza ya batu omoni alors l'herbe mutamoni comme ezali na Kisasa munuso kana chaise éjectable abi lobita mususu na kolongwawa ya teki mayebi ke konginda maza l'état metango atekaki yango atekaki yango lokola Lazare Mbulute atekaki yango lokola Mamika Beate atekaki yango lokola Ngai Vikinga Fanite atekaki yango lokola représentant ya l'état tango balobi kende kolanda Ngafani ozolanda ye lokola représentant ya l'état lokola individu c'est ça, c'est là où le bas blesse omoni il a fallu vendre basa na réunion mo ba tala bino awozana tort mais comme l'état ko garantir bateau na dans l'état bon biso na place à 10 € to pio 2 €, ça va mais mutala muki na tongo bana musuba kende classe ba ko kutanda kuna bango babuka est-ce que maman on a essayé bana kende to lala wa keba ça fait mal omoni peuple angwasa déjà na pasi na banzala na makambo est boba kisali sou pasi na bisika pasi omoni peuple ko se révolter na niveau moko bokam comme sou ba tracteur ko ya wana ba tumbi chauffeur na tindité mais e ko sala parce que mutu so fana bi quoi ndaku na nga boy na tonga na boy na non akomisa la mabe ya sali bino mabe problème ezali l'état il faut garantir propriété privée ya batu mais l'état faut yebisa batu comme on ndeke bozana mbeba tokobuka le quoi tokobuka luka place boye bito ko sala boye peut-être bandako wana ndengo lobi ya te ona monaki ndako moko na kanti efeza la pena lemba babandaki na mur kwei e kozwa muro ya ndako pinza mur ya balabala nanu kwei e kozwa ya ndako eloko nini bazote ya bango tango bazosala bongo te bobima to bopusa na bozonga sima babima bakende wapi bo débrier 02 732 0450 nzana biso ya Singato zalina mulandi to yoka yende kombote mbote donc na dingina tu na suko tango l'état ndenge ya tia zokolo soki l'état mta banote o soki l'état mta note soki ezaki na l'époque nini époque ya Hippolyte Kanambe ou bien époque ya nani c'est que banana l'époque ya Hippolyte Kanambe ce que ça na époque Hippolyte Kanambe c'est que ya ngaki mboka ça na désordre ndengwa po to mona ki na prison makala kota prison makala nzoka nde batonga ko yebate donc nyo santo de c'est que banana époque nini wana mena ndeko totondi yo botondi ya mingi ya teo malobezali epai na yo ndeko ngai bana époque nini makambo ya teka oyo ebandaka. Merci papa. L'état za na époque te. L'état za l'état. Parce que le Congo futa ba nyonga Mobutu. Bolo bateke ezaki te l'état za mutu te. C'est une institution, l'état est à l'état. Les raisons banake époque à Hippolyte Kanambe. To bois que les ka zelo te. Biso na makelele to kola, ba yebisa biso ke na 400 mètres boko tongate. Mais ezaki na ba 64 65. L'état azalaka l'état oh l'état tangwa kimbuta te ezaka ka l'état papa kolobate ke ngana sombe ke na tangwa époque ya Kanambe lokwa na sombe une époque Félix Tshisekedi yango tete l'état ezana caché à l'état balobaka les hommes passent mais les institutions restent donc o tchaka te époque nini soko époque o calculer na ndenga famille andako esali 10 ans mais na l'état ya kan époque te ndako somba ki époque à Kasavubu comme pour qu'on soit en époque ya Adula comme qu'on soit en époque à Boye mais mibeko tika la mibeko ezalaka appliqué na tango ya Mobutu donc ba changer constitution donc na tango ya Tshisekedi ezaka ka mibeko il faut sikoyo au parlement evanda et changer constitution mibeko ya sika soki elobi te bato batonga likola ba kanivo wana botongi likola ba alors
wana nanu ebongwanite. Ebongwanite parce que omoni na kotia lokola na mobeko mboka na biso. Eza la loi moko babenga la loi Bakajika. Ça veut dire les souls et les sous-sols du Congo appartiennent au Congo. Yoko lo bananga ke basinya ki ngo learning. Loi Bakajika si je bonne mémoire si je ne m'abuse. Eza na ba 1963 na Luluabu. Mais il y a Théo. Yo lobi loi Bakajika et lobi le sol et le sous-sol appartient au Congo. Mais yo ki makambo ya kombo compagnie ngoni ni papa Mike. Soko sekamini soko na bosante. Oh ba chinois ba lobi IGF esali enquête ba lobi. Bazo pesa Congo soki 32 soki 35% ya pamba. Bango bayaki atana eloko te ba défi kutu bambongo na bamboka na bango kuna ya ba Chine kuna mais baye bazui plus de pourcentage que le Congo. Bongo le siko leur wana loi Bakajika wana et aki appliquer to appliquer te. C'est là na zwande kona singa na kozongela yo 02 732 0450 ndekombote. Oui, mami mimbote zanga yuvu papa Berlin. Pas vous c'est quoi? Est-ce que vous s'abonnez déjà na Mama Mimi TV kuna? Oui, na abonné, mais na bilile zalade, ezala micro ya pas makambo de mona naka. Yo zana posa koyoka mungongo te zana posa koyoka. Oh, bon likabote. Bon, ngata témoignage moko ya na sala à propos ya kobuka bandako. Bon, ngai na botami na Saint-Jean na Niangwe. Saint-Jean au bozo benga lelo lingwala. Bon, tango administration belge azora décision ya quoi grandir balabala ya Nyangwe bandaka Bambar qui to komi c'est que tikala lelo rond-point ya Wileri na rond-point ya Wileri wana cinéma moko ezalaka wana comme nango ezalaka Astra. Alors, l'administration coloniale belge a zoaka mokano ya kwa grandir Kabambar qui nyango na tina likolo ko pas Joséphine Charlotte. Donc, son outil Kabambar ozo buta Joséphine Charlotte, c'était pendant ko buka ba côté au à droite. Donc, le côté ya ba numéro pair, ba numéro impair et tikalaka. Bon, ngai na ya poto na bumwana. Mais en 1997, na kinaiki sasa parce que pour assister à loi ya père nangai. Niangwe na côté aussi parce batonga ezalaka toujours libre. Il était question déjà pour l'indépendance à précipiter makamebele bele soana sokite Niangwe ezalaki balabala mo pour basalango za monene comme si comme un boulevard. Alors, moi, je pense que ma construction anarchique, on a surtout dans Niangwe, ça s'est produit après, il y a Laurent Désiré Kabila. Parce que dans 97, dans Niangwe, côté à droite, et Laurent Maurice c'était toujours vide. Mais, avant que l'administration coloniale a bouka banda kouana, tout au bazaraki na côté, on a côté à Boukaka, ils étaient tous indemnisés et puis ça a terrain. Commerçants, mingi terrain, ce qu'on appelle aujourd'hui na quartier artisanal. Et pas aider commerçants kendaka. Donc les gens ont été indemnisés et puis placés mais n'a évité ceux qui vont s'aller. Et puis ce ne sont pas les individus eux-mêmes qui cassaient leur maison. Les individus eux-mêmes ouverts les familles, tout ce qu'ils faisaient, puis se délocaliser. Ce n'est qu'après l'État aille, puis mais où est l'élo? Ils ont le gagnon surtout, bon, du moins, d'après ce que moi j'ai vécu, ils ont le gagnon surtout en désordre. Allô? Papa
malobeza qui pas inayo papa vuvu malobeza qui pas inayo po likambozo lobe importer biso to komi ko lukato comprendre ndenge nini to koma ki wana kasi na kanti lisolo na ezale ki penza très clair ya te o maila malobeza li pas inayo na yo ki likambo papa vuvu alobi oyo tozo déplorer lelo ezali nde anarchie po bato wana ce qui est anarchie ezali de deux côtés alors po bango bato batongi anarchiquement bon pe bako buka bango anarchiquement. Bongo siko. Problème est allé là quoi swimbois. Moi place sur le bique espace éthique là qui vide balinga sur la boulevard et longwe nyangweti ya le bico tulini frasini non qui sont que Marie Elisabeth et sont Joséphine Charlotte. Alors Joséphine Charlotte ezali avait du 24 novembre. Oui, Joaquin Kokoloti. Alors, il y a le but que l'herbe bouki, ba pesi batuana et sika. Mais ba pesi bangouane sika parce que na quartier artisanal, ezagi propriété ya Oka, office de cité africaine, ou est comme qui on est après. Donc ça on a quartier artisanal, au commande ba place muso abenga go kota quand sera fort d'avance, ba mususu ezaba société ya Onel. Mais yaki ndambo. Bon, tout ça qu'on a mais problème est que pour n'a pas indemniser bango, ça veut dire que baki na légalité. L'état tekele bango place wana, l'état monique notre sala kimbe ba to ko pesa bino place oyo. Mais mutu muso atongi lokola na nko. Yebisanga lokola mutu atongi likola terrasse. Siko ba koloba nini? Soto buki place wana ba to koloba na nini? Atongi likola terrasse, ba buki, ba pesa place nini? C'est ça où c'est là où les bas blessent. 02 732 0450 Zéana Bissou Yasinga de Kombote. Mbote maman. Na lingi yatu maïla atia maïna monokote pona buka wana. Et ce qui est vrai, c'est que bateau batongi anarchiquement. Mout autorité azalakité. Moni autorité azalakité. Et puis autorité azalakité pona kopekisa bango ke batunga. Et puis, ce qu'on l'air bango batungi, autorité à mon ami. Donc, le deux pouvoirs, oyo yasiba, pouvoir yanani ya Kabila, pouvoir ya Chilombo, ce sont des pouvoirs inexistants pour Nabato. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités, ndenge ya Rolobake, ba priorité moussou Césali, parce que ba yebaki ke misika wana bakubuka. Il fallait babongi ça déjà d'ici qu'à au baroque loger batouana nazo landa yatio maïla lobi nani mutumoko mama moko ake musala na bana bake classe bazunga boye ndaku na bango za kukana. Mais c'est immonde, c'est immonde. Il faut ko tokoki ko tchasusu maïna munokote pour na ko déplorer des ordres oyo eza na niveau ya gouvernement. Na niveau ya gouvernement, on ne fait rien. Omoni, un individu peut prétendre à Rosé Sika, ngana ko sala boy natala soki ba ko pikisa ngai. Mais l'État zali. Les bango baza ko tongawana atongi lelo, atongi lobi, l'État zawat. Yo bakisi otongi 3 briques, 4 briques, 5 briques. Puis, oya ko komana tol, l'État zaté. Et c'est impossible. Il faut déplorer que l'État est inexistant depuis pouvoir ya Kabila na Fati. Et ça, il faut bateau il baza ko intervenir, bateau bisotoza à l'extérieur. Il faut ces gens entendre qu'on leur reproche que l'État est inexistant. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ça, vraiment inexistant. Ils sont là. Ndeko totondi yo botondi ya mingi ngoga komi penza na mwa suka olimbisa biso tolingi to koma na etape ya suka yate yo. Sika ndenge bandeko babuki bango. Boyo ndenge tolobi faute soko tolobi totala izali na ngambo ya biso population na ngambo ya bakonzi na biso bakokamba biso. Bato wana awa tokoloba basusu bazali banda biloko na bango ezali banda. Eloko nini soko tolingi topesa mwa toli esoko bakolanda biso mokonzi aza kokota na maponami. Est-ce que zali eloko moko ya malamu pona ye
mokonzi azo kota na maponami moto tango bango bako buka moto azo mona jekokote moto azo mona gentilité moto azo mona te pouvoir ya fachi basolo la kate pona ko sala makambo na maponami ezo ya est-ce que ça là qui opportun ya ko sala ngo sikoyo mais eloko na loba que pour na ba buka bongo c'est qu'il y a eu une décision judiciaire parce que bako kenika ba ko buka te c'est faut brandir wana solo ba na cadre ya likambu soki eza normal po pa na biso na ngope normal mutakola mukana tongo pa ki naza mokonzi na kobuka problème ezalaka bango bato bazo buka gouverneur non gouverneur ravis mais est-ce que entité wana eza na compte ministère intérieur ministre administration du territoire alors pour na bango babuka faut ministre intérieur ayeba ministre administration du territoire faut ayeba est-ce que soko baza na décision ya justice oyo Assemblée générale des Arazo, Assemblée nationale, il y a ville à Kinshasa. Bah député pe bazali. Bah ils rappellent na gouvernement moko il y a province. Le gouvernement provincial les ali. Bango nyoso ba siège qui po ba te mais bango ba siège pour na bino ba décision ko buka. Ah bango nyoso ba siège qui. Mais ministère intérieur fois zalati. Na tuni ba siège bango ba buki na ndenge na bango en tant que ba gouverneur vice gouverneur ou bien ba entité nyoso to uti ko tanga ba pesa ki pe ba accord na bango. Mais sûrement mais soko bazana ngo ba brandir biso décision judiciaire wana yo zo sakana butu bakoko betelo ngo pe machine lobi na tongo balakisi comme ça Congo basala botama kongolo kele cas par cas ka oyo eza ndenge nini talanga na somba ki boy yo to cho awa mais basala étude wana te babuki allez vous pendre yate yo na mokuse penza likambo ya pepo ya mokonzi to ya Congo ezo sala mwa makele na matoi ngongetikali moke yo kolobani. Oui, dossier on a peu pour moi vraiment na contacté parce que les dossiers on a so maîtrisé mais est-il que ba bruit à couloir toki que l'état a sombi avion pour la présidence c'est de bon augure mais deuxième version toki l'état a sombaki avion pour